Ingénieur 15 Bassélé. Ingénieur 15 Bassélé. Ingénieur 15 Bassélé. Bote na biso balandi nyonso ya kosaleka télévision toza liboso na bino toyela bino ba actualité à tout moment parce que actualité za mambo faut ezala faut exister pour musala na biso etambola comme d'habitude ndenge ezala toyeli bino basangwa sika toyeli bino ba artiste boyebi o bazalaka déjà na kata monde musical ba evra trop ba pesa ba message à bien et puis toyeli bino sinon pour ba actualité ezali ne to komeli bino le sur liboso. Et maintenant, tu as une émission sans remercier bateau ba soutenir biso à tout moment. Le rôle ba Rifine la patronne depuis Allemagne. Mbote na biso na Mos Bobo Konde fils de l'homme et puis Diego Mampouya Mos Eric Adebayor depuis Allemagne na pesi mbote. Mbote na biso na Hades Capo. Ingénieur 15 Bassélé unique à son genre. Tout l'anda ba invité na biso ingénieur fongo yelanga plateau et puis bomo la ba invité na biso bala banana. Tomemeli bino lelo Johnny Mbembe. Johnny Mbembe kombo ane tanga mwa trop, ça dit nga na muto na lukaka e ya mort lelo na juillet parce que actualité zane mupanzi na ye, ça dit makambo efandi chez Johnny Mbembe, artiste messager, l'animateur messager. Pourquoi ba bengaki animateur messager pour découvrir en pas na yemoko. Lelo azana les chansons du village et pas Patrick Beckham, to beta masolo ka ndenge zalaka na ye. Ingénieur Fongo Elanga Bamona, Johnny Mbembe. Johnny Mbembe, bonjour artiste. Bonjour Ken. Voilà, Johnny Mbembe. Nabiso ke Calafort ve, ba Calafort, tout bon la ba télé, toutes occasions, opportunités. Merci surtout pour l'opportunité pesi biso. Boni makambo, santé, famille, libota nyonso. Wa kitoko vraiment nenga mulanza ndedo mamu kitoko. Voilà. Le mot na mamu que donc les chansons des gens, les chansons ba la chance déjà dans mamu kitoko nenga. Ok. Johnny Mbembe, oui bige. Biso tout minute toza surpris au monde pe sa makambo pas Patrick Beckham parce que parcours na eza mo mulai, c'est-à-dire photo to sala batumo introspection, ba yeba masolo ndenge ezali. Johnny Mbembe ba te belé na si ba découvrir yo pas le président Kabose Boulembi. Na pesi mbote sika azali mais Johnny Mbembe bandi wana te. Johnny Mbembe na offert découvrir bino que Johnny Mbembe bande pas abandate mes parcours na epese pas Emile alias obo wa Emile alias boluka lem sou Emile abimisa nani Johnny Mbembe biloko aboma abima wana est-ce que robete moi parcours mukia moi quelques minutes pour toyeba parcours ndenge zalaka ya yo. Ouais, parcours vous me pas ka Emile ate. Voilà. Tina o ma Johnny Mbembe pas ka bosser et ils avaient Emile ate. On a bêta na fest là, so bi leader o ben la bi couleur. Bi couleur voilà. Papa ma fest là c'est ba junior papa. OK. On a bandana, on a bêta na miel de son. OK. Bêta na ba Bikobina Mbonda. Ba Nicolas Doumé affaire voilà, Doumé voilà. Donc dans ma soudi donc na parcours na banda de wana. Voilà. Pas avec beaucoup na fest là. OK. Des temps je vais au kana mamu ngulu, me kufaka banini. Bah je pas fan de ba mais ba pas fan de voilà na ngende ke Emilia tant le Emile alias voilà na ke Emilia né donc beta race vainqueur général mo beta race vainqueur ba to bona Bexi mona voilà je crois bien ya premier album à Emile alias voilà za ba Bexi mona wana na tabimiti OK ba to beta na mais vers Itromiki le mona 9 mois moi nini parce que ba rumela na ils ont pas même soit les magis. OK. Bah merci parce que n'a pas test pour ça va c'est quoi. Bah le maga biotikala de beta race vainqueur. Tous les mecs qui les promotions peut arrêter bon remettre en monter quoi. D'ailleurs qu'est-ce que pas Kabose. Kabose Boulembi. Donc c'est martelé vraiment trop pas Kabose Boulembi parce que à part ba échelon no beta wana ba musique au beta moi tourne à orchestre aux ala mais pas Kabose Boulembi na moinde makambo epesa maka. Si si. Et pas Kabose Boulembi na si na ko sala moi ba tu rappel ça dit ba aider biso toyoka artiste na nini parce que apesa biso ba message
et pas qu'à bosser Boulembi. Tout là dans la moins intégralité parce que tu as pas un horizon solo, c'est-à-dire horizon solo to zarazaranae. Mais bon, le pourquoi ça n'a pas histoire. Tu vois moi bah maï n'engé zalarapi pour découvrir en intégralité. Voilà. Horizon solo mélodie Amboka. C'était pas maman toi paiement, zamba musique. C'était pas maman toi paiement, zamba musique. Tembela ezana ozana, ozana ozana. Kabusamba na jana mongoyo. Obe musique, tobetela yene mabokwe. Ale toke simba ye bilogwa boma binaguna bilogwa boma ye bilogwa boma binaguna bilogwa boma horizon solo zete bema moto bema zamba misike zete bema moto bema zamba misike tombela ozana 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 ye bilogwa boma binaguna bilogwa boma ye bilogwa boma osko ba bilogo sai makambo voilà nasi esika bwana ba parler bozongi batu ça dit na redécouvrir lisusu artiste abinisa mboka koleka mais et pas ka bosser to moni ba bengi yo animateur messager. Pourquoi ba bengo animateur messager? Ouais, je suis un animateur messager parce que d'abord à bêtise. Voilà. Na trop message. Et on moni banzete pema mota pema zamba musique. Na ninga o gars était animation moka. Voilà. Ba ko tanga pe les premières. OK. O wemba message à molenga bongo banini. Ba doit découvrir les pema ga, mota pema ga zamba musique. Ba blague, ta blog fana de ba trouver makasi na moko. C'est ça oui. Donc on rappelle biso que zamba mystique. Zamba mystique. Voilà, mais na koyemba. Na koboa ka cri, voilà. C'est ça. Et puis la musique, il va au benga ya mokili. OK. Vous comprenez? OK. Ouais, comme disait Pemaga. Voilà. Oui, banini la musique. C'est ça. Donc la animateur il fallait pas payer ça ba lokum na mboka. Voilà. Ba payer ça ba trophée. Mais depuis la maman on est à la ba côté ribanini na place na ba beta pe. Ala gitma muta. Ya on a maramwanti. Soit on a maramwana mais ba trophée ba 6. Ouais. C'est ça. Mais Johnny Mbembe, kende na yo soit kolongwa na yo pas ka bosser Boulembi. Tout le monde a une animation net. Moi genre secret na la nini parce que tout le monde obeta ba biloko bomara ate na rappeler batuba. Obeta ba zakala. Na biso to rosa biso moi plaisir ya zakala lisusu parce que plan wana e kanga pe mokili ça dit binama partout. Donc bongo. Voilà. Horizon solo. Voilà, Horizon solo. Mama jigona momwe amisa ida baba na kerene mama jigona momwe wari meza zagala iyo yaya kimandagwe agota kimario papa sinola bana ala nele nyafumbwa zagala nanya bovomola papa zagale kamaye ebe Pascal mukuna ozawape mazambe vitanayi mana tola mazambe vitanayi mana renaissance otomina zagala Johnny Mbembe, c'est une beaucoup pas la mienne, beaucoup pas Horizon solo. Aïe, la bici binoge, animation ba genre tout le monde a musicien, ils ont raté, au bout à bêtise sport bayo kayo. C'est-à-dire az animateur mon messager, to ki masolo a nzete pema ba zakala ya ba phénomène les gars ba société na biso, papa ki ma venanda ku po zakala ya kangai. C'est-à-dire interpeller et puis pesa mo maele na mambo belé. Johnny Mbembe, tu vois que la musique a été une œuvre sur ça parce que il y a parmi les icônes tombeau l'orchestre qui a bossé Boulembi. Est-ce que la méritocratie, soit la mérite, ou est-ce que nous na makambo pesa, est-ce que retour na ngwe zonga pas na yomo. Place on a besoin de barater parce que
ndenge yo tombola plan logiquement faut zalaka wana mais soko zala te c'est que quoi que moko ezwa wana nini esala ke esimba te na ve na oka bosse bulembe bon wana baza ba vie na biso voilà ezaka ke non oyo elekanga na ye nga moko na ye bina motema na nga ok ba vie na biso oyo basali so parcours lelo bayeba mpe ata moi 5 personnes bayeba Johnny Mbembe biloko bongo donc wana ekufi nga na ye wa voilà si artiste aza ouvert te po ayebisa biso basecret palais ebombami na palais donc bongo Johnny Mbembe après ka bossier oye jet state ya faire ego là mais yo ozalaka professionnel Johnny Mbembe on aura professionnel toyebaka opesa kuna makambo nini esala te parce que na moment oyo okenda kuna po tocritique te basuccès oyo osala na mboko nde okanga na mboko baqualité ya bato tokutaka kuna oyo ozalaka motu moko epate ozala numéro 1 mais nini esimba te gwa nini nde esalaka ezwa te bon bamusike ya Congo eza bamusike mboye 12 eleka fort voilà et surtout wenge mpe lisusu 12 eleka fort mpe 12 wana osala mwa ma motu mopiri yo banini kana habite masolo ok nga asala tese wana bato bamona aya tese babatama te voilà ba Jésus voilà asala ma makambo mine basala na tese bato basepeli banini ya kote mouvement esalaka non rep mo boye Jésus na bi basala nga générique voilà habite osala ma générique lobi dans le po kuna rep bana tongo 10h bino mugo baya vous répétez vidéo dans soir né chez Tayaka voilà et à ce bana makambo mais ba rep coulisses na moi parce que habite osala la rep coulisses osala générique mo des gens na soir dans oya sani na yoka voilà lo ma bon obi na ça fait générique na moi pourquoi ba créer la ka ok nga matin tu vas tant na makambo ndabe psanga ozo solo voilà ozo solo ça personne nga na la ma so na sali kamubu ye na defati voilà so sali kamubu na ma chez ala ça beta mouvement moti na la chaîne abi ozo solo ne nga na sa mamu ta ba nifo kina banzela mo yebi kana kina voilà o ma na pesa ma yele de fande la na journée mo to loki c'est ça et puis tu na kina zo apna ye to lokana ye penate faut bana awa faut ya awa taka ida so bon c'est faux dans la bina we ratati oui voilà siko tato loka pina mona mai na kepeka na kepe test pour mettre po tina yo ba nini ba interprétation na ba cri voilà na wa te peut-être na yi na te peut-être na yi ba nini te faut générer go ba to ba ni travail na pa et fanni na les test wo ba ya ba penga générer mo fona beta ba nini ni faut classer ba plan na eboya to classer ba plan de loki pas na ke na pe bina o voilà vous comprenez kotiko tu vas se payer j'ai wana na jet state c'est pas faire ego là c'est pas générer go ya senga sala moi ibani to sali pe kanga mingi to vous avez tout Nicolas voilà Nicolas Bedum de bon générique tout ça kutu gigo la lela abia yo ga mystique do so to boago misaba mara mo bo ibani générique kanga mi so pour ba beto tout bien ba biso abogi moko esimate babakisi ba blaise créateur voilà babakisi ritinzele mais ba ça je nganga sanga moko c'est ça babakisi bango bakoti vuya ba il faut faire de gagner ba plan ba on peut acheter moi avec écrit soir temps pour esaé a tout n'importe quoi ouais je n'avais aussi la même voilà oh pepele magaouz carré bon était là non ma fan na yoka ba ok to bana générique bo Nicolas termine donc abo beta de 12 a pesi siko doubler on répéter quitté abeta ba place ba beta bien jamais ba passage ma mbuto saki ba jitu saki na ba na moi aye bien moti obi ça là non tant ya azu duma na tuni créateur blaise ya même da beta ki générique na moi zaki Nicolas a terminé na tigeli doubler o te ya o za wenge Oda bela disa voilà oda wenge osala mosala te pour so lobby bobomana ye na Nicolas tika la sala santé passer bango jaba ba icône wana ba umela ba on est ba lomo ba mo sagi nabi 12 est-ce que ça sens avec dans 12 pour na bi vérité avec tout mté ma wenge na lenga faux voilà domaine da betango donc tango sala ki bongo ko za mo ke yo zo bete zo boa ke logo mususu du mera bete logo mususu allez abenga biso quoi bolonga bozo mungenga bo tanga bikona yemba donc c'est ça quoi voilà donc tu comprends maintenant moi histoire ya bien nanga na mona no o ba betinga da boye ezali chance na mo chance ba pesinga na bo na beta
et là au moins il y a un système un temps et que c'est que la phase et comme chance à me comme sous et né l'homme ça un mouvement c'est ça je comprends au moins parcours il y a Johnny Mbembe à Jet Set et puis nous avons rappelé bien aussi que Toza un espace Kratos c'est pas le président Jano Binano c'est-à-dire Jano Binano président azaraye mota pe na ba ceinture na ba base na le roi ba Fabrice Ngoma tempo Toza ba DJ MP3 Flambeau d'Isaïe MP4 plutôt MP4 DJ Flambeau d'Isaïe pardon pour na marteler comme là Manu Mabota Jogo Toza na e pa ba nini to apena maître Kamar Liseke to na e na président Juma Toza na bango pi boyebi ka ne parcours ezala Johnny Mbembe après Yango, après Jet Set, on côté pas bien affilié. Mais pas bien affilié, tout le monde aura pas ça tenté. Il y a s'exprimer, le renier les cas. Bon, on peut s'en tenter chez les amis linga qui m'a bien informatique. Voilà. Combien de mes amis moins. Mais bien affilié autant na weza wenge, ala makila wenge, a robo ya mambo bien ndé. Mais où dans la wenge mais est-ce que vous avez spin danse? Bon, il danse, c'est ça. Donc dans ces éléments mouqués, on moniment, nous avons eu temps au Sama Mouti. Nous bois à paix. Bois à moi l'euro place. Voilà. Voilà, je l'ai moi payé maintenant. Ok. C'est ça. Voilà. Ça dit, ouais, les gars, moi vite fait parce que vous mettez la pénalité dans mon adon. Yo mon vision qui est ici mbaté. Ouais. Moi ici mbaté parce que adapte na muta danse. Voilà. Johnny Mbembe après bien affilé, mbalamoko on a les chancer. Na BTS que ça là on peut bango mi balende tout le monde a un moto venir zoraté ça là pour se venger bien zaranine dans les chansons direct bon moi là na koto kuna danse zalaki OK koyemba na robin voilà donc c'est ça ne ba baba na ke mela bar na lia na mela na bina na bar c'est ça na moi kuna ya de makolo voilà bazo yemba zo bina mo mate kuna on se retrouver voilà yana yaki mais là il faut na bon monter. Voilà. Donc il y a pour au métier na opene yokana musalo isingi yo ça l'orchestre yokana parce que yo da rumbiste été yo da animation c'est ça voilà ouais. Patrick Beka m'appelle sur chance et belé tout monde a album histoire Boaki ça dit Toyoki est-ce que chance c'est une opportunité ya gini parce que eza qui ancienneté na yo poza muta kalo boaka o soit ya gi boulot na onde ko pouvoir mo souana de ça là que va personne sous chance on obtenir bon aux anciens il faut bazoa picha maman aux anciens aux bola mabe na qui na bora bien ça qui boulot bien et on monde qui a plus un espace voilà ça fait boulot voilà horizon solo est-ce que tu roga moi parti a beta ou soit ta boaka place wana bani to yo kango parce que tozo nga isu na moi mémoire Soirée Adana kuzu yoko binango Adana chambre yoko binango le Wili mushani kona moka Baba mwansikipo Yabeto binango Soirée Horizon solo Kaka ndenge Pablo King alobaka Bekam kama mboko yo Bina Ganingiza lugetwe Bina Ganingiza lugetwe Lebonsina agi baskete Bina Ganingiza lugetwe Ligane kwa misesh Bina Ganingiza lugetwe Yeah Kademo no business Bina zoni muza Bina niniza lugetwe Dosongo eza magasite Ofayala manga Mwalime ngege matwepela Adas mabungule banke Christian Mazala Mbuta kudia fashion
Johnny Membe, ça dit internaute moi tout nenga avec un oyamba abena tous nos questions ba mawa soit ba mélancolique o tchaka na animation zwango wapi idole no la nani olanda nani po tcha ba mawa belé boy parce que bi yo ko boire no ba ko tcha pe na matanga ba to olela ezaka nani idole na yo idole na ngai ezaka vena ngamo ba tcha pe na si pe voilà le vieux ba tcha pe Marie Fabima na été voilà alors ma idole na ngai c'est ça voilà donc yo idole no za muto abimate Bimate voilà tout bosaka ne trop voilà mais soit bimaka et on a mabé voilà voilà on a une idéologie na yango ka ba mélancolique wana ba makambo c'est ça oui na sirebino ozana koli ozana besoin de visa au Kenya SIDAF Afrique du Sud mais la fête bête en côté voilà la fête est roya la fête est robeta bena wana obligé ça dit ozana koli ozana besoin de visa, complications, au moins trop pour que ne SIDAF, il faut contacter l'agence de voyage NAC Travel. NAC Travel, au moment dans le 2G, Yves Nakassi, la depuis Afrique du Sud, c'est-à-dire, sérieux, dans les locaux, dit à Makambo, les Canarons, au moment où il ma embouteille au Kenya vrai Afrique du Sud, si mandat au Kenya, vrai. Artiste Mbembe, est-ce que tu as eu chance, moi, Mouké, Bani, tu as eu Kango, Penanengezala. Voilà. Babi biso to lo ba mo belete musicien mutalo ba belete ba yoke na ba œuvre guitare eza bo yoka artiste comment zo exprimer voilà ebandi fete bandi yo ebandi fete bandi yo basa sa mosala ba basa go moto wanga tobina nanwe ebwatwe toluga nkae atalo fefe Rafael Nganga, Benjamin de Magaya. Tout Willy Moucheni, Kanamoka. Et déclara pas le Kini. Ça va pas bien, Bazana Maïsa Makolo. Horizon solo. Johnny Membe. Tout. Baya bazo tout. Nakuwa kimutama tutite Saint Johnny Membe ni matel message Horizon solo Nazala na mbanda te Namoko ne mbanda Nazala na mbanda te Namoko ne mbanda Kitoko Johnny Membe ouais. Johnny Membe ouais. Tout le monde qui est dans l'animation à Congo. Kobang Sanga, voilà. C'est tout dire. On doit bang Sanga sa tête. Johnny Membe. On a bang en animation en Mogo. Animateur, bah, peu minutes, ça. Vous mettez un plan. Johnny Membe. Vous aurez bangoté. Animateur, bah, vous en avez un Mogo. Animateur, bah, vous en avez un Bango, mais bang au bina bang à Wana. Voilà. Il a pas si. Il a bang en étonnant. Ça dit là, vous avez un capine, vous quittez. Oh, on est là, on est là, on est voilà. On bang à Bibat. Il y a un problème. Tu es un animateur messager. Mais vous dites, vous avez un cas de tout le monde. Namonate, Nanuna Yokate, Oblasika. Voilà. Je suis trop fier de boulot. Voilà. Horizon solo. Nayokate, Nanuna Monate, Nana Yokate, Nanuna Monate. Là, nous n'avons pas de bien. Tout le monde, on a des problèmes. Bon, on est cassé. Et l'autre côté, Sonia, 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 Zola, la Gana Magolo, Yaya, Mele, Bukio. Sonia, allez Sonia, Horizon solo mélodie ya mboka. Johnny Membe. Mon rappel na Sambi. Horizon solo mélodie ya mboka.
na sombi chomono ide na gabi lubangu na gombe na pesi nyonso ya ngai na kabi eba mabopesa bolingo akomyo kosanga tamanga paresbe pardon pesanga yango paresbe pardon pesanga okozongisa ngulu nanga lelo okozongisa chombo nanga ngomembe nasala nini na mboko yo okozongisa ngulu nanga okozongisa chombo na ngai Johnny Mbembe. Balobi aux artistes, musiciens, aux animateurs, chanteurs, aux embara, aux porte-parole. Ils porte-parole, tout ce qui est porte-parole parce qu'il y a Moussa là-bas. Voilà. Johnny Mbembe. C'est-à-dire ça, Yembande, Boakande Toyokayo. Johnny Mbembe, Lobi, Mouta Bangarazate. C'est-à-dire ça parmi les icônes, il y a animation, il y a Lelo, il y a Lelo, il y a animateur messager. Animateur messager. Différence na ye na batu monsieur ça yangwana parce que azo yemba, azo boaka, azo pesa batu message. N'est-ce qu'il y a boya audio solo. Non, j'ai pas mon cousin. Voilà. Un message voilà. Voilà. Non, j'ai pas mon cousin. Bana na ichele mama. Wala za madali. Tala nganga buba zalagana mobali na ngai mobali ya motema na nga bojima bomwana na ngai chibolo kajumba mama washala mama washala mama washala wena tumbe mama Johnny Mbembe. Toko mi moi recité mais to aussi santé parce que ba souffler biso pas internet moi boy ba petit biso ndé moi idée moi za na kati ya les chanciers du village idée moi za ni soit surprise za nini ouais et on mona ba voilà na monate nanu na yokate modalo leno boye lei nanu na monate donc voilà dans moi de beauté donc voilà Patrick Beckham la passion moté leader et puis à ba génération na ye voilà kopesa ngai chance aboye na mona na nte quoi chance eza ya nini pesa ngama épée oh épée na kati ya nini na ye pour ninga na kati ya la belle na ye bon on a nazo beta kichunga voilà ouais kichunga lobi mana kati kichunga donc comme bon on a nazo beta single wana quoi single voilà c'est ça maman niga baro bien Sogola baro bien niga baro bien mama niga baro bien ololo mama sogola basanyo bien toge hange mulunge hange yinge mulunge hange Johnny Mbembe tobomba parce que babilo oya solo me dire ko découvrir ngo siko te nyoso mama niga baro bien voilà Naleli tobomba parce que TV za ngonga donc voilà loko yo déjà biloko ya nazobeta na EP wana voilà apinga chance wana nazobeta loko wana donc ezalati esenga ma bien nzama pambula c'est ça kopesa na chance abongo donc karaté marambo eza déjà na nzela ba baraka Johnny Mbembe apprécié EP na yazobeta voilà donc wa dingi ba yembaye ba boakaye voilà azu numéro déjà nazopesa c'est ça oui et ça la bien quoi voilà vous en a besoin ya libanga ya dédicace na EP zoya ya Johnny Mbembe na kati ya label ya Patrick Beckham ya les chanciers du village au solo na numéro eza na sewana au mona ngo et puis au bengi to kozala ne direct poazwa aiba masolo ndenge ezalaka souvent c'est-à-dire Johnny Mbembe TV za ngonga nde to lobaka to sepeli vraiment parce que yé au lobby te poza porter parole te au sali musala na ndenge ezalaka c'est-à-dire bato bazawana ba yoki mato eza royoka parce que lelo to loba bien animation na mboka na biso eza penza te nde ba rumbiste ba komisi rumba lokola bango kaka nde ok biso to mesana na bobina oyebi elengi ya fete za kolia omela na kobina barumba penda comme tel eleki moi trop et puis toyoki Johnny Mbembe azali et puis azo exister Johnny Mbembe moi mot de la fin et puis mabanga na moi quelques personnes nous en bango poto to luka to clôturer émission ouais
moi je suis que Johnny me met déjà les chanceux. Voilà. Bien au biga que base là épée ezoya egoya walinga yembaye et au sala bien numéro on appelle ça ouais quand on a le biba zela épée dans ezoya et au sala bien merci dans l'aide du maître n'a pas la chanson là numéro dans ça plus 243 89 21 41 429 plus 243 89 21 41 429 donc ça là bien numéro à moi Johnny Mbembe et puis la peste moté pas Rimene le célèbre japonais et puis Kraki Airbag la peste moté pas Raphaël Onganga et puis Maître et puis de Makaya Bamote belé ça bien puis Dango la Fapla Mutakudia JP le mal empereur et puis Berskapaya honorable Itoko. Voilà, nasi toyoki Johnny Mbembe mais toko ka tapé mission te pour toi na soliste na biso Horizon Solo. Azana moi quelques dédicaces na Horizon Solo. Le lobby te ça dit le ba moi muké moi ba dédicace na yo. Voilà et pas batu na yo yo. Ba bureau na yo quoi. Moi dédicace ça la bien. Premièrement on peut ça là nous ba moté na ngebele par président na Patrick Bekam. Merci vraiment sur vous mon na Horizon Solo c'est star lelo donc la grâce naé et puis na mon assistant de l'homme Juma fils arabe pembenoa na mon mascara vango job ndinga obed chimweni et mon lisasi soda na pesi bango tout ba mote belé Joël Mola ba mote na mingi pas Tom Smart et Franc Rouge na Paris maman Leti Malunga na bosanité Nancy Ntiala Yepsa Fanny, tout ça vraiment ensemble, la bosanité, merveille, moke Adeba. La petit sous DJ MP4, Touré, Mabota, Bambote Belé, na hotela sous na ngambu na zomona cordo plandi, mona ya président Jano Binano, au moins la cadre tout ça donc vraiment la bosanité gérant Ogi, Fabrice Ngoma. La bosanité maître Jani, maître Kama donc Ngoma Diego Libanga donc basé belé ba Juma donc la bosanité Moïse donc na pesipina ba tout balinga na Horizon Solo ba mbote na bango partout na bosanité Ken Muto yo pena Fosimbaye voilà maître Kines Siamba. Maître Kines Siamba. Siamba. Siamba, voilà. Maître Kines Siamba. Kala ko saleka télévision maître. Des fois tu na zo bisayo luka makambo ya zali. Voilà. Au samba vraiment ata o linga ko kota. Voilà. Yao de balamo. Vraiment ba mbote belé na ba tout vraiment bazo temps au consommer album na so histoire voilà. Et puis tous en concert les D na marché de la liberté et puis annonce les sous banami qui tozoya. C'est pour bientôt. Tozoya. Horizon Solo. Ouais. TV zangonga ngonga ndenge zalaka tolobaka pour gelango. Tokomi vraiment na suka émission na biso. Bomoni to sali émission to fingité. To pesika un message juste na bato ba comprendre que ba animateur bazana nu na mboko ba silité ne ba bobina te me bazali. Et puis to ko silisa bongo te santo pesa bato balandaka biso ba internaute bazala vraiment elongo na biso. Joli Kalanga. La fille combattante, c'est-à-dire maman na bébé naé na pesi mbote siko zali na pesi mbote na biaro de Jésus, le griffe du tigre depuis États-Unis d'Amérique. Jansi Mayasi Force Italia disqualifié vieux Talabiso Jansi Mayasi. Président de Lumbuji, la colombe ne tombera jamais. La colombe ezali na Dieu levé katoto inshallah. Na pesi mbote na Dadi Okitala masalangai. William Tulengi, Albert Kabea, Zwambote Nayo, Naomi Mampuya, Héritier Mampuya, et puis na Papi Ndombe, ça dit Moutouna Bino Tozanae, Papi Ndombe depuis France, na Pessi Mbote, Jérôme Madia, vient Naoyo, Lobaito Zalazalanae, voilà, J3 Ndombe, Topessi Mbote, et puis Tozali Zali. Soki nzamba zongite, tokuta na mikolo kozali koya, Topessi Mbote pen espace Kratos, c'est pas pour le président Jano Binano, Bayambi Biso, Pepele. Vous en avez ça vraiment aux repos ya bien il y a un espace où mais la moi bière à malili ba chambre ezali ya bien ya rofanda il y a un espace au Jano Binano le Kratos et pas le président. Merci Nabino tokutani mbalasima.
Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile. Ingénieur 15 Basile.